Personnalité. Bienvenue na Binonio Soba, abonné à la Personnalité TV au Bolingaka, la Personnalité TV en tout cas. Boyei bola muna émission na biswe moko na lelo pembote na bino nyonso ba abonné à la Personnalité TV kaka ndenge toyo kana na bino toko sale la bino mosala ti na titili fobo donc biso tozawana elongo na bino sans plus tarder mbala moko tozo kota pona kobanda mosala o biso na bino toyokana. Donc bonjour, bonsoir, c'est l'heure à laquelle vous allez me suivre. Zamususuté Kaka, votre humble servante Vinicia, femme noire, femme africaine, précisément Nakati Yampasa Boyoka Ninitoye Kosala. Toujours continuer toujours Nakati Yampasa non loin na Makadama ya terre jaune ba place nyonso otozola kisabino awa ezali na 4e position na Makadama eskana pesi mo Congo ezali non loin na Makadama. En tout cas environnement yango ndenge bozali komona environnement yango wana ndenge bozali komona bato bazotonga penza bato bazotonga sans plaignant bato bazotonga esiko tozali eza terrain vide ezali terrain vide na ba hangar mibalema eza terrain vide parce que ba hangar oyo eye juste pour na kopesa moi valeur mokie na kati ya terrain kotika ngo vide te po bato bakokipe koya koyiba kosala n'importe quoi yango wana batia valeur esika bozali komona place bordure wana ebandi esika yango ebandi ekei juste si na demi clôture wana o bozomona na mosika ezali esika esukeli pe na kati nango ndenge bozali komona kati nango nyonso yango yo vraiment eza terrain moko ya munene terrain moko ya munene terrain ya munene totuni ezo mesurer combien babi ezali ko mesure 21 mètres sur 20 21 mètres sur 20 donc eza terrain ya munene ezali terrain vide to meki ko solo la ndenge ezalaka to bibiso to solo la kaka ba solo la kaka on ne jamais ba solo la kaka bebisi biso awa bango na terrain na bango vide batiango 25 000 à discuter 25 000 à discuter car ndenge tozoloba ke tolakisaka biloko te mpona koboma bino mpona bosilika mpona boloba non tolakisaka biloko juste ezaka mpona bino parce que ntango bino bozosepela biso mpe ezosala biso malamu ntango bino bozolela biso pas de fois esaka biso malamu te mais ndeka tozoloba valeur ya eloko valeur ya terrain valeur ya place ezwaka ampleur soki makadam ici ekoti donc awa makadam ezokota déjà po toyebi na kati mpasa courant ezali mai ezali disponible courant pe ezali disponible balobi awa lisolo pe kaka ya mosombi na moteki ezaka likambo lisolo kobanga prêter 25 000 kobanga prêter comment sur place beta masolo en tout cas bato bazawana bakoyamba yo bazozela yo maboko ya kofungwama na kati ya terrain ou parce que baza vraiment na besoin ya mbongo balobi awa ezali likambo elisolo ya mosombi na moteki ezali 21 mètres sur 20 mètres 21 mètres sur 20 mètres balobi donc topusa na pembeni toloba musika te topusa na pembeni to beta penza masolo karandenge ezalaka nango balobi awa 25 000 na terrain vide au discuter 25 000 possibilité pesa nango pona moto oyo akozwane ndambu bakokatela ye du mètre sur 21 du mètre sur 21 pona moto oyo azali na besoin ya terrain ya ndambu ba voisin bazali bazotonga penza donc biso tozobenga bino karandenge to mesana kobenga bino na kati. Il y a la Personnalité TV, en tout cas, Wela, c'est le temps.
o balakisa lisu biloko ya moins cher te bakomaka na biloko ya cher. En tout cas yango oyo tolakisi bino terrain bobeta masolo bango bazozela bino toujours. Awa esika tozali toza pe non loin toujours na makadama ya terre jaune. Donc nsima na ngai kaka nsima na ngai okonte kaka mwa quelques parcelles omoni yango toza pe non loin na bureau du quartier. Toza a libanda environnement yango oyo ndenge bozomona ndenge ezali ndenge bozomona esika toye ezali pe mosika te wana nyonso ezali environnement nango. Esika toye ezali penza kaka na ngambo oyo nazali déjà. Donc na bakoko oyo bomoni quelque part awa na bakoko oyo donc ezaki lopango mobimba. Ezali lopango mobimba bakaboli yango déjà en deux parties. Donc tozokota penza mpona kobeta masolo bomona ndenge ezaleli pe tosolola kaka ndenge tomesana kosolola biso na bino bongo. Esika ona telemi ezesika terrain to lopango bandi ekei ti na suka kuna ti na suka na bakolo wana ezwi na ndako oyo bozomona oyo ezwi na ndako oyo ya 2 chambres salon ekei ti na nsima eza pe na espace na nsima eza na espace. En tout cas balobi awa eza pe ka likambo ya lisolo ya mosombi na moteki. Ezali komesurer 12 mètres sur 25. Lopango bozomona ezali 12 mètres sur 25. Et soki esika papa alati orange a telemi. Jessica esuki do ezali lopango mobimba. Partie vide si ekei. Partie vide si ekei. Etikali nde partie oyo ezali na ndako yango ekei. Ti na sima esika bomonaki papa lati elamba orange eke ti na suka kuna ndako yango oyo obozali komona eza pe réparable okoki kobongisa okoki kobuka otongi ezodépendre kaka na yo courant ezali. Donc partout bozomona na partie vide yango si déjà ekei si déjà etekami etikali nde partie oyo ezali na ndako oyo bomoni yango nde etikali. Yango nde etikali ezali 12 mètres sur 21 tobongisi ezaki 25 te babi 12 mètres sur 21 12 mètres sur 21. Awa penza ndenge bozali komona ndenge bozomona kaka lopango ndako oyo ezali na kati awa eza na kati ya toza non loin na bureau du quartier. Tozo tambola pona kolakisa bino toujours balobi 12 mètres sur 21 totuni bango bobandi yango combien bango balobi bati yango 17 000 à discuter wana ezali sima espace ezali ya kotonga toilette balobi bati 17 000 à discuter. Tobi 17 000 à discuter masolo ezokende ndenge nini babisi biso ate awa penza soki 14 500 et monani en tout cas bazui mbongo 14 500 so et monani 14 000 bazui mbongo na ezaka lisolo ya mosombi na moteki ndenge kaka na bakisaka na lobaka lisolo ya mosombi na moteki tolobaka ngo pambati tobi mbongo ezaka mokonzi. Mbongo ezaka mokonzi parce que mbongo yende mtayaka kokata masolo mbongo nde ayaka penza kokata masolo babe ezali kambo kosolola ezali kambo kosolola awa vide esi déjà ekei etikali esika oyo ezali nandako. En tout cas biso na la personnalité TV tobengi bino kaka tobengi bino tozozela bino penza maboko ya kofungwama na kati ya la personnalité TV bazui wapi bateki nini basombi nini. En tout cas biso tozozela bino toujours maboko kofungwama na kati ya la personnalité TV benga biso toza wana pona bino.
Merci à trop, merci à trop, merci à trop. En tout cas, Mbokelengi, donc au Tamboli, au Lembi, Mbokelengi. Tolingango Kabongo, merci. Naba abonné à la personnalité TV. Binonia Sobolinga Kakotala Kolanda, la personnalité TV. En tout cas, merci à trop. Naba abonné Nyoso, merci. Naba membre et soutien. Il y a la personnalité TV. En tout cas, merci. Na Ambessi Bazabakana, ya mo général John Kimbambo Badiva Westwood qui voit Mama Bokobank na Kati à London City. Merci na Arlette Matoko Liswanzambe, en tout cas sans oublier Mère Boss et Mama Doris Le Mafumu na Gazelle la personnalité TV. Merci na ingénieur Metiti Mazala Kiwana na Sima caméra pour nos kozula bino Baymonge Yaba parcelle nyoso oyo bomoni. En tout cas merci à trop na bino nyoso bozala toujours branché le scotché na kati la personnalité TV pour na kokoba kosala ba découverte Yaba mapangu oyo bokosepela na yango. Personnalité